mais ma belle zali. Ma belle zali mais ba iba tout ça qui muto kufa yaya. Muto kufa le mama ali lo kufa tout kunda qui est. Zaboye na biso ba artiste et comédien. J'espère bataille comment mon bon. Maintenant, les locaux sont toujours appelés version où il y a coquette pour permettre de bisoper quand on se soutient, il y a beaucoup ça, il y a une raison. La liste est wana, on a pas même 10 personnes, il y a pas tout le monde. Mais là, on a Aya nangate. Abala immigrant. Aya nangate. Portugais za mundelete. Abala immigrant. Vous comprenez? Donc, par contre, ce que basali di copa, pas finir ba comédie. On a fini comédie à 12h05. 12h1 minute. La mère mène dedans. Balani émission nyonso makambo présenté par rapport à producteur artiste comédien Carisi Kisunda baba toujours abonnez-vous massivement chez les YouTube Karine Yamano TV Maman Nganga obazobenga mikolo Maman Nganga et biso ba diablotin ba diable mikia ba ndeke mikia ba diablotin depuis Karine Yamado Maman Nganga chaîne yango chaîne Maman Nganga olanda ngo s'abonner ne bozo faire Maman Nganga so la biso bien et pour bakisanga ba combo talaka Maman Nganga de ligne avec un Congo. Lélo est une conférence de presse. Conférence de presse pour le coquette après savoir une longue temps avant d'être ce qui vraiment silence. Parce que vraiment silence. Lélo à l'objet non, il faut alloba. Alors on a un silence par rapport aux adis à Batou, par rapport à Kanye Moïbi, na affaire ya poli et qui photo pour apprécier un mot, n'a pas si on va couper là, ni pas lui. Autrement dit, c'est pour cela que nous allons à la maison communale. Il y a Kassafougou, les alliés endroit et c'est un Wapi, coquette, l'actrice coquette pour le Belabiso, la vraie version c'est là. Qu'est-ce qui a fait que Makambu et comme Aboué, Bandaki Nengenini, en plus de ce que Nengenini, le moment Oyo et Komipé Nengenini. Là j'ai dit un grand merci à gloire, moi, Moto derrière la caméra, Moto Moko bien en scène, la cabine de Sala, et puis la possibilité, ma moto n'a pas si bon, pas ma dit que c'est la de la femme. Moto surtout na maman Solange qui se moto na et pourquoi pas Atari Yamado la champagne moto de l'hôtel à tout ça la carte à moi de la part donc là on moto va trop tout le terrain ça le milieu il y a vraiment plein de stars plein de chroniqueurs de caméras pour coloriser bato bauti pe libanda ya mboka obaye pour na conférence oyo éviter et kosuka nini est-ce que c'est un solo Maman coquette, ça sent Moïbi. Est-ce que c'est un solo à Ibité, Togoye Bango, Tangoye, Apollo. L'invitation à moi, c'est les athées au côté. Les cités locaux, c'est les athées au côté. Là, moi, je ne sais pas toi, je t'en dis ça. Nous sommes quelques personnes, des baranés, des Néni. On vit des Néni. Et puis ça m'a dit moi trop, on va le Lobaki. Mais Lélo Sikoyo, conférence des c'est la qualité, on doit tenter émotion. Où allons-nous? Il y a la moto, c'est ta moto. Moto! Aïe! Il y a un eh, le monde est mal. Donc, on est dans Mélanie. C'est ça qui te montre à tu pas. Là, c'est un tabou. Tu veux dire un zambala ou là? Et ça m'a baisé ma carte. Na on a cété. Na kaso ma mélanie dans la poche. Et puis, dans le biso, tu as la kaso ma mélanie. Parce qu'on est bleu, ma mélanie. Na moni yango tate ya quand il y a pino lango jour wana na tonga jour que ndai jour ya Pierre Tombala ya dali na moni yango te na zaka no na yoki yango kaka mais ma bezali mais ba iba tout ça qui muto kufa yaya muto kufa le mama ali lo kufa tout kunda qui est alugaki yango moni alugaki akozwa ngole le moni alugaki akozwa ngole lo ou alors nous moto et puis ça m'a dit moi trop, on va le Lobaki. Mais Lélo Sikoyo, conférence de presse et coquille. Yo attaqué comédien, attaqué Ndeko ya coquette, attaqué Moutou, oh mon ami maman n'engeli kaki, au gros le banon nini par rapport à Mukolo ya Lélo. Moni mbote d'abord na ba fanatique, ba bato to ba Hollande biso réputation ba son marathon. Voilà.
réputation ya moto basombaka yango te. Je crois ce qui coquette ayibaki ngambele lelo asali ata conférence de presse moni. Donc bandeko oyo baolanda biso baoyo bafingaki mpe coquette parce que na bacommentaire soki otali okoyokela coquette motema pasi vraiment soki oza ndeko ya coquette okoyoka motema pasi parce que kotala ndeko no ya mwasi ndenge bazofinga ye vraiment eza pasi mingi. Eloko oyo epesa mpe leson na bato oyo eloko oyo epesa mpe leson na bato oyo nyonso batindelaka biso biloko pesa intel. Désormais soki olingi otinda eloko luka muntu wana oyo oyebi ke mpona koevite baproblème oluki muntu wana intel ozwi numero na ye oke na agence otie yango na kombo na ye akozwa yango dans le calme ke kotinda biloko pa muntu akabola après lobi ekomama makambo ebele. Preuve ane nga naza na ba ONG oyo ebenganga ta mosusu na baorphelina nakendaka nasalaka nini mama ye zwa numero na bango botinda mutu na bino nga natindi kaka journaliste na cameraman bake kaka juste mpona kofilme bino kopose mwa baquestion esili. Donc eloko oyo ete ya mpe biso baartiste tozwa mayele ke soki muntu alinga tielanga biloko oyo nakabola na boya. Donc faut toboyaka mpona réputation basombaka te. Réputation eza yo moko mibatela pesa valeur so yanga na rozwa nazwa te poani po eza na bato ebele bakabelaka biso eza mpe na bato ebele bakabela biso balinga mpe te ata kobwake ya pamba. Donc ayebiso mpe na pamaswako monde na pesi yo boye koloba no kombo na ngai te maswako makambo ozoloba ozomona te quelque part bozo se contredire na ndene. Pourquoi pas lokola amonaki yabelaki eloko nizangaki azwa tanga zongeli zotone normal ngai nalandaki eloko moko parce que na mikutise na makambo te nalandaki eloko moko coquette alobaki na audio abike bilamba batindaki bayebisaki ye apona oyo ya kosepela na yango après oyo ekotikala asala nini akabela mpe bato oyo bapesaki ye bakombo. Bon, tokende na contexte wana te tokende na contexte wana te tokende ti par exemple nga nazobela nanu na se rétablir te ata naza na koli yango eza soki ya ndenge nini o 2 mois après te conseiller 10 nde toza boye na biso baartiste comédien j'espère bata ekoma mobulu po anini. Combien de sites eza wana Kisasa? Comment tourner presque chaque jour. Hein? Aussi si nous sommes sur 21h, tam sur 20h, 19h, ozo ma parler, ozo pe soin ya parler na yo. Papa, ata yo mo. Siko yo ndimi yango pe make. Kokait alataki lamba wana oyo azwa. Alataki ezalaka normal, netinga bochelinga carton. Bochelinga carton. Ye azwaki lamba wana alati yango alataki avant ou après sikoyo ezalaki abikaki mais pourquoi pas ntango abikaki abenga bato na apesa biloko wana mpo makambo nyonso ya te yango ngai na yo lelo toye awa mpo totuna coquette ba question c'est-à-dire nga okotunanga boye nakodefendre ye mais vraie défense eza ye moko donc tozozela ye moko coquette ye moko mokolo makambo aexplike biso te na défendre te na expliquer par rapport à baréalité oyo tovivre. Moi, je suis malade. Je na programme orphelinat moko boye. Vous comprenez? Na salaki yango te po anini. Na ebisi bango mama e bozela na yoka bien. Soki na yoki bien après nde tokokenda. Omoni donc eloko oyo eza important tozela koketa ya a expliquer biso na ba détail ba question nyonso bandeko na biso pe baza na bandako balingi bayeba ezalaki ndenge nini esukaki ndenge nini pourquoi apesaki te parce que apparemment nde biso bazwaki bongo oyo Serge abanda ozongisa bilamba pas Serge ozongisa bilamba mo natali mpe na émission voilà yango wana contrôle à zéro.
na ndenge ya sagesse eloko mona kolaka je pense que tofunga makiti biso voire même bato ya ngai oyo bamisusu ekomanaka mais j'étais surpris ntango ndeko na ngai moko likambo moko boye bimi bango mpe bazalaki na kati ya kokomela voire même ngai eno coquete monini etushaki ngai silence oyo ya coquete ntango mosusu bato bayeba etinda c'est pour cela lelo oyo toza boye biso nyonso po tozomo likambo yango biso na ntango toyebaki te maintenant lelo oyo tozoyoka mpe version oyo ya coquete po epermettre biso mpe ntango mosusu toyebi bakopesa nani raison na masolo soki ezalaki mama Mélanie topesi raison soki mpe ezalaki coquete tokondane mpe coquete donc voilà na mokosi loyo ngai bandeko nanga bebe baza bafili sikopo ekende bien yebaki soki bango bazali yako mais au moins asala wana nga bayebisi wana liste wana oza pas même 10 personnes ya bato bakoyelema mais awa dali koleki epesamaki mpe mwa tro oyo bato baloba elobaki mais lelo sikoyo conférence de abala immigrant portugais aza mundele te abala immigrant okomprendre donc bango nyonso to basali likopa bafinga bacomédien nga ofingi comédien na 12h5 12h1 minute ngai eyo ofingi comédien na kobimela yo comédien aboma mutu ndumba liboso na mokili eza comédien so siko babreve ebimike non o mama nalobaki na okokuta loba wa nasipelaki kokota ko yo so bref kotika na bimate na yebi coquette fille moko très douce otali miso non la fula moto akoni na momona atika na koyiba te na vana na coquette na mane ebele na choc mokili pa ya sami mokili na yebi coquette en dehors même ya théâtre ozo comprendre soki lelo bangi babelo aba nobimisa biso miyibi comment comédie comme ça fali maswaku ndumba miraki avu ndumba est-ce que ndumba na ngai il faut y na internet bango neti essaie de pana mana asana yani moko abota so 3 bana na 3 basi na na lobango na internet Fatuka MBP voilà merci beaucoup moni fatu yola kim merci tout le monde autour de l'état artiste comédien pardon aboyi bango bachroniqueur merani na chaîne mosusu aza na yo na son père mutu oyo alobaka azala na éclair bakoka dosi oyo oketi molingi sujet eza lelo ya mwana oyi bato mosusu bakoya qu'est-ce qui a été pemele bamisusu oyo alors on sait décider, on se nuance. Plus jamais le chroniqueur va pas s'appeler. Le chroniqueur va faire ça, ça là, il y a tout ça. On va chaîne sur le bibi, sur le bibi que va chaîne là. Mais nous sommes sur la chaîne, c'est ça, ça normal. La collaboration de Sylvain qui te voit dans le biseau, c'est ça. On a biseau. Comment on se montre la journée en parce que les insultes. Les insultes. On sait pas ça, la conférence au biseau. On va y go gagner. Pas ça, non. Pas boire du nom. Pourquoi tout le monde a tout ça? comment on s'insulte on a parlé yo on s'insulte yo on Quand tu joues, on va décider à l'ONU. Tu vas décider à l'ONU. Oti kolanda son père ndenge alobi bakoyi bachroniqueur te bazobeta sete nainsiste
parce que YouTube bato bakoloba osala baanalyse babele na peti sete alobi bien conférence de presse na lelo soki korate eza par rapport à l'organisation na ndenge bato oyo bapesaki l'invitation te baye. Pourquoi? Parce que ce sont les gens qui ont été les premières personnes ya koleka na bachaîne na bango ya koloba mabe par rapport à conquête. C'est pour cela balimite kaka le même chaîne wana oyo efinaki mama koko kaka le même chaîne wana lisusu bazala susu lelo na conférence yango wana bakakolaki l'invitation. Donc soki omoni bato babengani seki aza na invitation te. Il y a d'autres chaînes qui sont ici oyo baza na bainvitation na bango baza ti sikoyo malgré babi conférence yango ekoki kozala te par rapport ya des autres na ndenge bulu ekeleki mais babengani nazoloba bien baartiste comédien les comédiennes surtout babengani chaîne moko te baboyi kaka ndenge motu aza na invitation te akota te. Donc soki oza na invitation seki okokota okozala parmi bachaîne oyo bakodivise conférence de presse oso ekozala soki bamoni te moto aza te soki bapesaki invitation te invitation esalaki na bacritère critère ya liboso po kozala te esengelaki kozala motu oyo elongaki bisoka te soki osalaki analyse oyo librement osalaki ta osala analyse na yo par rapport ya likambo ofinaki te okotelaki tonaki mikoni wana aboyi na ye te mais motu nyonso tu ayebaki atindaki mama koko apeyaki mama koko moyibi sans pourtant kozwa oyo ezali baélément clé sans pourtant kozwa oyo ezali comment dirais-je oyo ezali bafondement ya sujet ozalai nango te olingi yango na média ezali bato oyo aboyi bazali lokola karisi biso elongoli ya misala ya nyonso makambo je n'ai jamais eu le temps ya kosala émission mpona kolobelela esiko parce que nani oyokaki mama kokote yobinga kozala clair yango nayaki na caméra lelo mpona yoka mama kokote ya koloba nsima ne yangai na fana na ye moko mpona nayambaka le concerné yangai nazala na ye moko eza masolo apparemment ekozala il y a artiste coquette au Boyebi, dans l'affaire coquette Moyibi. Et je rappelle que conférence de presse Oyo, tu changer un mot bisika. Ça veut dire que ça, sous Awate. Sur le plan organisationnel, tu pousser un mot la bisika bisusu. Alors, nous tenions sur une invitation. Simba un moment là, parce que Bakobengayo, na Bangonga Ozoya Liboso. Pour que Bisayo et Sika et Kosa démarrent. Alors, merci, Nane Boyaki, et je pense que très bientôt, Bato Barda va invitation et va vous en recontacter. Merci.